Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour, ça ne pas de l'heure, vous êtes Bakuya Kolanda, émission Nabino Solo La Pembe, toujours avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S, Balobi Congo Winner Télévision de Makambo. Lelo Adida Lumumba ye, tozo beta Nabino moi ma solo ebele. Ngana Tarabino ka Adida Lumumba soka ye, tu ko beta moi. Masolo na bino to solo la makambo on ngezo kene ba actualité eza ebele. J'espère que na yaki na sala ki analyse ya Fally Ipupa na concert ya U Arena. Ce qu'on a yé na sala analyse ya concert ya Abidjan o ya Safiter ya Safiter au place il fait rigoler betaki en plus na yel juste beta li solo na ina encore recadré par parole na yel juste beta li solo. Il paraît que Fally Ipupa tanga na scène en concert ba miyibi bakotaki ba yiba qui montre na ye à 50 000 euros tozo solo lango toujours awa PDD na ina recadré nano bagoloa parce que Adida Lumumba azalaka vraiment indépendant ngane so abino na ka osala musala na ngai yambona bandana no émission na bosa li peto betel sous lisolo ya Kisinjora parce que moi makambozo bima ya buzoba parce que ingratitude est commis lokola egi et commis lokola brevet comme le roi diplôme na ba congolais donc yambona bandana no Boti kanga na pesa non mo mbote kande to bandaka ba salutation ça la moi bien là je salue mon boss balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na musielu donc toujours confiance avec Adida Lumumba lobaki a otiki la bino sous tenté tant na esa bino na lamuki seke na lamuki actualité tout ezo ya vrai ndeboyo kango na Congo Winner Télévision là je salue ma maman chérie ma maman chérie, balobi Mama Pépé de Paris. Mama Pépé de Paris, merci toujours dans le concert. Il y a dit dans le moment, on a regardé dans le commentaire. Ozobenga trop fois mais Adida Lumumba balobi maman tombo qui ton dernier. Merci à toi, gros coco, gros bisous na yo. Mama Pépé de Paris, pourquoi pas Ninel Okemba grande sœur pop, je te salue aussi ba gros coco, ba gros bisous na yo. Sans oublier balobi joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you. Balobi honorable Yvette Lobala, ma maman chérie, maman sociale, maman ebiko solisabana, maman ebiko sololana. Na banana quoi, je salue aussi donc mon pasteur que j'aime beaucoup balobi le révérend Servite Kajango donc ba gros coucou na yo donc pourquoi pas ya mopanzi Adida Lumumba donc merci Nabino yambona bandaka nde na episode bino tozo beta ba thématique moi et belé bozana na kitano moi motema po to sola na bino à l'aise. Yambona banda na redresser to na zongi sabino no nzela bino bagoloa bozana ba kiti bo vanda nan pona moni moi buzobe komo kende pourquoi que bagoloa boko ki kozala bay dans le bagoloa ba kizengi nazolo baba oya ngaite bagoloa ba kizengi comment que bokoza na niveau Yaba kizengi tina niveau. Vous avez vraiment essentiel penabino. Donc bino pana bino ndenga di dans les kaka. Et à un moment donné zo comme ça faire et ça la rabino bien. Donc Adida Lumumba, est-ce qu'Adida Lumumba a payé pas faire? Toi Adida Lumumba, azam moko ya ba marketeur ya fait rigola. Moi je fais mon travail. Congo Winner biso to lobela nyonso. Et ça rapona faire rigolate. Na lo bakalabino na ko kumisa ka faire gola so asali lo kama malamu so asali lo kama beto lo baka asali lo kama be na aussi sabina pena kota siko na Sofitel au place faire gola beta ki na Abidjan po siko tozo siko yo to lo baka siko ne pembe po Adida Lumumba na émission na so la pembe na so la pembe donc pas na bino Fally Ipupa passer lo ka bien donc to lo baka ke Fally Ipupa passer lo kama be aboni boye ko Boni boy. Yango Fally Ipupa ngo azana Rwandais. Toi za Burundais. Toi za Gabonais. Mais Fally Ipupa za Congolais.
bato tozo luka il faut bazala lokola ba Fally Ipupa parce que drapeau ya mboka eza kotelema. Fally Ipupa za fierté ya ba Congolais. Pour asali musala na ye kitoko. Ezalaka nini? Yo arena oyo même minele misusu bazo banga même ba pays étranger ba artiste belé bazo banga ko bete yango mais un individu moko boye na kombo ya Fally Ipupa artiste musicien a signé yango a betongo pe atondisi 40 000 personnes. Pour komi landela ce que Fally Ipupa sali plainte toi sali plainte ba Fally nyonso bozo lukana o Fally Ipupa kota spectacle la salité mais ngana bino total la émission total concert ya Fally beti spectacle na normal bolingi kaka ba spectacle nyonso za la ndenge moko to bolingi ki ba musicien nyonso ba telemaka kaka ndenge moko ndenge ba banda uta 2000 tina 2023 bazala kaka na même stratégie mais Fally Ipupa changer stratégie. Fally Ipupa yeli biso ba biloko ya sika na concert à Yo Arena. Malgré bozolo bake asali mabe akati concert alaki batute te stratégie Fally Ipupa sali na concert wana asali yango po alakisa bino ke atiki bino na posa pe Fally Ipupa kataki musique par rapport ya ta o ba pesela ki munele aza normal munele aza lokola biso ba africain te ba telio wana ko kata ndule. C'est quoi ça bagolo? Bino bola nanga na privé bo benganga bo insulter nga na ndenge nini? Oh bo sala ka ba jena bino na ba musique ndingu bo sala ka wana. Ngate. Nga au fingi nga na 12 heures juste na 12 heures na 12 heures ba 55 secondes na yelio. Nga na mda blague ta? Bonjour nani? Ba chroniqueur na bino ba oleka na ba télévision o bo sakana bango o bo luka bo manipulaka bango Adida Lumumba te. Adida Lumumba il travaille na Congo Winner télévision et pas ya Mama Sarah Kabunji parce que yende mutu chaque fin du mois na kota ka Western pour na koma abonné ya MoneyGram na Western grâce à mon boss ngala liambonga fere te ngala liambonga fere. Oh, bonito solo la bino pembe. N'est qu'on comprendre que batumsu bana raison. Babino nyonso bozo benga bozo fingaka batu na ngambo fere wana bino tout bozo ba warrior révolté. Tolo bate to bimisa ba vidéo o bino nyonso bobanda na bozala na sima Fally. Boza révolté yango na bokenda et pas ya faire rigole. Yango zo mona ke bino ba golo mutu bozo pénaliser artiste. Bozo tindaka artiste na ba erreur. Bosala ba je wana na ba artiste na bino, bosala ba je wana pas na ba bisoti. Keba. Na mandiate, bokeba. Gara mandiate. Po ba oyo ba mata avion Adida Lumumba mata avion liboso na bango. Au fois na limite le passeport au taliango. Vous croyez que vous avez banane? Et le moins République démocratique du Congo comme une République les Gaulois. Toba Gaulois vous avez banane. Vous avez l'obsanga kuna makambo sengela pa na loba. Et bo keba na oyo sabino hein. Ba Gaulois bo keba. Ba Gaulois ba kizengi bo keba. Nado s'adresser na ba Gaulois ba kizengi. Ba oya mayele te ba oya mayele o ba lobaki Adida Lumumba sali musala na bien omoni kote wana kote wana kutuko eza kutuko tote wana eza kutu mutalo barango eza la rasele yo mais ce qu'on ngande siko na ko zongisa bino tote po ngana Adida Lumumba na banga mutute ba Gaulois bo keba bino bolanda ngati na privé bo sali la nga appel bo benga ngai. Eh, que yo commis trop Fally. Non, ngana sali analyse nanga normal. Ne na loba ina bino na debi que Fally Ipupa za musicien en félicité. Il a fait travail na ye ki toko mutu nyonso sepeli artiste moko te asigna Yo Arena. Aza musicien liboso awa musicien na biso ya mboka na biso ya Congo abeta Yo Arena.
Mais fallait pour pas oser à bête on passe à plein. Bambasi babini batutu babini spectacle équipe bien à bête rumba bien bozo luka fay bozo yango wapi. Bozo yango wapi. Boni tokoki kozala ki mutema mabeti na niveau oyo. Tokoki kozala mutema mabe pona ni. Yango bozo mona ke bo tsaka faire gola na erreur. Faire gola yo wana beti na Abidjan kuna. Faire gola beti na Sofitel. A beti na Sofitel. Mais toloba te faire gola beti na Abidjan na Sofitel. La salle oya munene o ezalaka na Côte d'Ivoire na Abidjan wana. A betango pe déjà. D'abord tala siko boye tsanga siko. Pona moni ne makambo ndenga zo kende kende ndenga mabe. Adi da lumuma ndenga yaka bona télévision, ngana yaka tena sala analyse likamo ya koloba tena ye na se vanter na bandaka koloba biloba loba. Non, moi je fais mon travail. Nazo sala boulot na ngandenge sengeli. Nazo sala musala ngandenge sengeli. Siko boye bisanga makambo faire rigola sali. En placement azalaka nanu to mona te dans sa analyse o sengeli to sala faire rigola banda banai ko yemba azaka ke sika moko mais tozo mona fali pour la URN azo yemba mais azana mouvement azo motiver ba fani na ye mais faire rigola azo yemba azaka ka sur place. Na sur place wana olie kaka yemba kaka parce que comment je peux dire dynastie et bimi mais bato belé na nous ba savourer yango te. Comment ça fait-il que bato na ba savourer yango te ba banda ko yemba na yo ba rozwa ela wana te. Donc bazana posa na il faut ba vanda ba yoka yango ndengo zo yemba en live ba kanga ba maloba OK banda ko sala que prochain concert tango zo yemba déjà bozana bango même moral ba yeba ko accompagner yo ndenge ba accompagner ki Fally Ipupa na You Arena. Vous savez pourquoi Fally Ipupa a force na yemba te? Fally Ipupa force na yemba te tango Fally Ipupa aiki ko bimsa album na ye ya nini ya Formule 7. Ezalaki na album moko te ke o ezalaki sur le marché. Siko ezali que déjà batu ba consommer yango trop. Batu ba consommer Formule 7 et koti na kati ya batu. Pour na ko effacer Formule 7 na kati ya batu, c'est pas facile. Donc batu ba consommer yango. Siko même dynastie tango ebimaki, il faut na bo za na bo patienter. Ça va prendre du temps. Pour batu bakanga banzembo nyonso wana pourtant ngo beta concert en live batu tout bozala que boza même moral na yo tsebo batu ayembi mais Formule 7 déjà kota la mitema ya batu fallait ko beta concert ko yemba te pour batu déjà bazana ngo fallait pour pas ko banda boy batu basili seli nzembo. Vous voyez yango zo mona ke grandeur ya Fally pour peso bimila wana. Mais comment que faire rigola que ne ko beta concert que ne ko bimisa liloba wana que mutazo yemba batu bazo yemba te bazaka ya kovanda elembisaka batu toloba nini wana est-ce que azoki appel babenge ke URN etondi yango epesaki ye kobanga to ezalaki agitation kaka ya concert parce que faire rigola yemba ou atelemine kaka esika moko azo bouger te malgré mpia kezalaki ngana yaka na lobaka vérité osali pleur osala plein osali mpiaka tokoloba osali mpiaka. Quelque chose bolobi qui a fallu pour passer 40 000 personnes. Déjà, ça a sali 39 ou 34 000 personnes. C'est pas facile à You Arena. Voilà. Bah 50 Cent, bah betaki. Ils sont au tali image à 50 Cent. Est-ce que 50 Cent sali plein? Le deux artistes on va sali plein la minute on a You Arena. Et ça fallu pour pas narema. Boling skoto so na bino pembe. To moni na Sofitel wana de to moni faire rigola. Sali piaka. Pour la musique est sous mon côté. Moi je vous dis ce qui est vrai. Musique est sous mon côté. Biso ba Congolais total rende plein. So sali plein to nimio. So sali mpiaka to ya to koloba. Ba goloa to zala mayele. Yango na loba que entourage ya faire rigola za na batamala muté.
faire rigola bato ba sunga yote ti to koma lelo ba niveau monke ba Laura tendance ba longwa mais bobo sani pe musala Laura tendance a sali na nini na jet set bolobi a sali le côté siko quand est-ce que bino ba golwa bo ndimaka bato po bino pa la bino kaka fere mais bo sunga ete bo pesa ba idete bo so pesa ba idete ba calendrier no se bima qu'est-ce que to lobela kango mais tozo ki ma to protéger kaka artiste na biso artiste congolais na biso mais tant vous fallait pouvoir ça la peu bola pourquoi pas to cause à la fierté parce que azo ça le coup mon pona yemo pour la famille na été azo ça la peu fierté pour na mboka na biso bon tout ça ka yoka bozolo ba ka concert anezaki juste pour la homosexuel concert anezaki concert Marco oui. On ne disconvient pas. Mais le premier que Mouto a bêti na You Arena, c'est Fally Poupa, artiste congolais. Bisobo lo bakia et Marcon tabeti. On a bêti non. Et concerné bisoté. Biso tozaka ka fier pour to moni que artiste congolais a tomboli drapeau na biso musique ezongi lengi ba pays étranger pe ba komi ko banga ba congolais. Ba Ivoirien bazondima, ba Malien bazondima. Pourquoi bisomo ba Congolais tondima na kate? Pourquoi niveau ki mutema mabebo bande konanga? Pourquoi? Yango ti botozo ndima na kate, bitumba rapena este ke sila kate. Déjà mindele to ba ventire ba yo ko bundisa ka biso o bazolinga ka guerre continuer na mboka na biso na province wana po ba pofutaka ko yiba ba comprendre déjà que congolais ennemi na ezaka congolais. Sko ba koma ko utiliser ba congolais. Yango ngoni ke bango pe bazo profiter ba ko yibaka. Yango moni ke bango pe ba ko profiter ka ba olinga ke ba botola ndambo ya mabele na biso congolais est censé congolais maile ati. Yo kasi le musique so ko beta biso to ya ko lobani to lobelo ko te parce que mundele déjà comprendre que pour na ko yiba na Congo il faut ba congolais to taba on a distraction ni ba congolais ba ko tia biso ba ko tsaka biso distraction ya musique nde na ezaka bino tout le temps ya musique ya masanga ya ba hôtel pour congolais makamba mboka etalieti siko biso to sala nini fali popa musala na yango wana biso makambo ya mboka etambula bien te tokoya tokoloba etambula bien te qu'est-ce qu'il faut faire ba musicien bo sala makambo malonga te tokoya to suluba nyonso adi da lobela mise nyonso azaka mutu te ne croyez pas qu'on est dans le bac adi da le padre adi non moi c'est adi da le mumbalo à la taille S naza gaulois te na warrior attends le bac naza gaulois na warrior mais jamais botikala komona nga même tina loba ke naza gaulois na leka na télévision to na ba analyse na to na ba émission nga na kende ko finga artiste songolo parla non na finga ate je suis bien indiqué nga finga ate nga na osala musala nga tant que ba musicien baza fierté na biso bazo sala musala bango bien ba pays étranger. Na lo baka na bino ni tozaka na des musiciens o to tikali na bango photo sala fier na bango et ara fali pour pas faire rigola o na minute yo to manche ba mona bisoté o na minute ba tombola benele mais tant to sala comparaison ya fali na faire il faut se compter total ba kilométrage distance nini entre Fally Poupa na faire rigola ba nango place makamunde bandande yango place bena bo benga nga bo finga nga lisusu pona bo finga ite comment que bo vai na bino ko tse crédit na yo po nga pela yamba ki opoza téléphone nanga poza téléphone nanga comment que muta na impolitesse nyonso obozala na ngwana obengi ngo bandi ko finga yo apese azata na sonité yo zoloba Fally Poupa sali plaire ozo kumisaka Fally Poupa ye Fally Poupa yembinin o mais total ba vidéo ba mede beti Fally Poupa chanter
Fali Poupa, j'espère qu'il y a qui ba remarque, il y a ce bateau badé copé, ça y est. Fali Poupa, zalaki que Fali Poupa, pardon, abada oyemba les sous terre. Fali Poupa, zalaki que soit attié micro, bateau bago miko yembele. Ou quoi qui va faire une babi que Fali Poupa, zalaki sous nata oyemba, tati comme tout ça il est. Mais Fali Poupa, même azo yemba mede kota dana mitema bateau. Même na ba pakistanais. Bamboke bele zalaki wana. Mais Fali Poupa tu bazo yemba mais baza ko kenenzela mako Fali Poupa aboko tia mikonde ngatsaka Fali Poupa zo yemba. Siko mutongo tozo ndimika kate pourquoi nous les Congolais tokoza na niveau ki mutema mabe. Pourquoi toko oui bénédiction quand on dit la bénédiction rage. Ba arrachaka bénédiction. Pour arracher bénédiction muninga bénédiction na yo pardon. Pour arracher bénédiction na yo ndimana nu bénédiction muninga. Nzamba sala bongo. Tant yo ndima batute batupé ba otika la ndima ote. Chez vous et pas la binoka ka faire rigola. Faire rigola. Mais faire rigola faut boye ba on a beti sala munene était na pays étranger. Na États-Unis boyoka ki. Na États-Unis boyoka ki. Fali Poupa beta na États-Unis na basala ya spectacle. Asala mpiaka. Faire rigola pe ne soit disant bino boyoka ke. Basa la fête, abet na basa la fête. Niveau congolais dans la mutema mabe. Yo muto benga ngeza la mbala suka na yo. Nga sala bsana nga normal. Faire gola abeti na Abidjan na Sofitel. Sal faire gola sala ki mpiaka on se le dise. Faire gola ton nisakité. Faire gola ton nisakité. To gâcher to le barane vérité. Faire rigole te comprendre te azala qui agité pourquoi. Et ça ba message mususu tango zo loba yango fotalaka ba caméra za wana, ba téléphone za wana. Concert nyoso batu ba kotaki wana na Sofitel wana, bazala ki kaka ba golwa te. Il y a aussi des warriors ba yaki batala ndenge fero koyemba. Ndenge nino ko sala spectacle. Quand même style nenge tozali la ratote la marada podium car nenge zali la ki mais tout le monde il fallait pour pas s'améliorer baki moi et loko moko likolo wana faire rigolo zo yemba ngana opesa ba erreur on ngala monaki wana faire rigolo zo yemba mais ozaka quand même place ozo bouger te aussi maika micro sur place yebisa ngai au moins pour la recote ça ba tu na ben et ça na ba stratégie. Et ça la stratégie. Comment qu'il y a batu bako vanda ezala batu musu bako te concert wana. Ba ministre bazalaki wana, ba général bazalaki wana. Banane ba autorité bele bazalaki wana ba hotel makamba mo ba bandi ko pata kitaka nzoto. Jamais. Ata ba neko yemba. Batu bazo bouger et concerné nani ni fait rigola. Toi tu fais ton travail aux humours na yo producteur à bétisio, c'est tout. Mais ce qu'il faut falloir dans la stratégie, nous avons la bateau, nous avons la bain. Bateau, nous avons un sentiment, on a un poste à bakota. Mais vous savez que si quelqu'un chante, Bozoko, fait rigola. Mais il faut que tu es artiste professionnel. Tu sais pourquoi tu es belé, tu sont manqué na yo ba le baro qui aux artistes local. Na ba dur na yo. Na ba geste na yo, na maloba na yo. Yango mde sala ki po ba benga ka local. Eza ba biloko mususu faut pas prononcer ngo na place ba tu fula ba tu bazé belé. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein frère? Au Gafaki. Artiste na biso au Gafaki. Au côté de Msabatu na makastin. Batu bako yemba pe na makastin. Batu bako yemba na sentiment oyo kopesa. Et alokola mwasi po balinga ye pa mobali, il faut amisala. Il faut azwa kibo mwasi na ye. Il faut alata yango. Ba expression faciale. Il faut être à la carte à mwasi. Mwasi o yazana njota bien. O yazana cimenterie lokola maman béton, maman la reine. Ebe lo ni na rosala.
place mibali bazali moi so yebi ke azana na assurance na beauté na ye ebeloni basala babetaka betaka batour omone pe nazo tambola po batu mibali bamona ye po mibali basepela na ye siko yo za na voix bien mais voix wana po batu basepela nango okosala nini faut una stratégie frère faut una stratégie soki stratégie ezate osala nde osala bien te osala bien te batu bakolanda te wa kitoko me otambola batu babenga te pona nini lolendo leki charisme leki na milia mibali yo mwasi lolendo okobala te ti omona penda 40 betelo liboso ndako lobi ke si je savais bakomo benga o sera quartier donc tout tika babiloko wana bagoloa bokeba bosala na promotion ya dynastie ekota na mito ya bato lokola formule 7 ekota na mito ya bato mutu nyonso ayebi ke nga na moni na kati église na osambela mede ezobeta mwana moko na kati église aoyemba na ye mede abosani ke aye koyoka mateya est-ce que c'est normal? Ça veut dire quoi? Boza ba mise boyebi fali pupa azosala musala na ye fe rigola azosala musala na ye hérité watanable kalamingi te tozo zela chemin de la gloire et bima po toya kolobelela ngo lisusu adida lumumba a chroniqueur a mutu te alia mbonga ferité mbonga fali te bo comprendre donc bo keba donc na lingo mema bino likolo te bo keba na eli na kisinjora zono kitivanda wana pona komo mona bino nde boko mo mema makambo bo mema nsiko na ndinga fo kisinjora yo lelo komi koboya héritier watanabe kisinjora oza ingrata eya Christine wa mutema mabe wa vrai mutema mabe yo lelo koma ko ignorer nani héritier watanabe pota liboso ozala na wenge BCBG est-ce que jibesa mema on a poto ozala epa ya kofi sa mema o poto oye pa héritier tambusio okende Brésil mabe okende nini mabe héritier tambusio poto liboso na vie na onyata muta mema eza héritier eza fali pour patin kaka ndenge ozofinga héritier lelo koma kofinga bakofi okoma kofinga jibe nini ezanga po finga fali po dejo finga fali eloko asiko osala pa fali eza te kisinjora dejo finga fali po ba video ezali tolobaka nyonso ka ndenge ozana okofinga kaka fali po kala omoni ka nde bokende omoni mige toyoka ki fali mtamema eti mais lelo ekoma ki po muta finga fali bien il faut vendre na fauteuil jaune po il faut miga yamba po tanga okende au finga fali bien bato ebele balobi nini c'est que fanani miga sani abaluki la fali eloko nini yo kezanga po yo dejo finga fali oyebi stratégie oyebi utande fali ya quartier latin o détail ya fali lolenga yaka o détail ya fali ndenga zali na braza pambo ke na nini na uya roga au soutena ferré au finga fali yango zo mona ke mboko eke bongate pourquoi congolais toi mitema mabe après tango komi ko finga fali hérité ozwani poto ngono na tuli bana bokena poto bosani ni kuna bokena ko vanda chance ka ozaka no mosia okolo kotamwe loko mobo oisala na ngwe loko te kuna ba récupérer pe atona ndaka libala comment que beaucoup ont une gratitude bouée vous croyez peut-être que héritier répondra bien héritier azoba yo kati héritier pour loba mabe pona yo ezwa ote héritier sali belé pona yo kisinjora héritier linga ki o makasi o yo ko futa yango wana yo kasi fali pour watnia memi bino wana ti fala longoli bino memi bino na poto wana yo kasi 5 ans na fali mtapesi yo falite. Vous savez pourquoi Batouba qui est dans la Schengen va avoir 5 ans? Boyebi. Il y a des politiques. Plutôt quand c'est que 5 ans, il a fallu pour pas, mais il a fallu pour pas. Batounia, il a subi un mission à 70 visa. 70 visa.
y a ba musicien na ye bazu ba 4 ans ba 3 ans ba 5 ans. David Beckham bazo monta zo ngote. Patrick Beckham pardon. Siko tozala batuko tozala batu totika ki mutema mabe e futaka te ki mutema mabe futaka te na vi mutu soka sali obola mu fondi maka bandeko na ngai fondi maka mais sabo kangada tsa lelo kisi nzora ndongo za wana lelo te lobite yo finga fali kana poto wana kaka skoboza apena mbongo ale retour bokiti kin poza na 5 yaka uvandi a pozongi zala pena mbongo wango boza mitema bino ki mutema mabe na bino etikali ka bozwela ngo ga diplôme po niveau ki mutema mabe boza nango eza passe boza pena na kindoki bino ya passe moi kuna na kipoko te telo longa kitwana na vandi c'est pas vandi lokola mutu Hatsabe dendo toloba te dango toloba oh tokomi pour faller dango toloba tokomi pour hériter. Imagine toi nzembo faire ko yembela biso mafoni ma dendo donc toloba ngol susté ah peram ta numéro peram ta numéro ah musique ya Congo Congolais au lieu to bunza batalibanda to bunza biso na biso. Pourquoi? Je n'ai jamais un jour qu'on a la télévision na les kana finga te yana tuna ngate ngana yana cadre yo kaka na ozongi soka na nzela so bungi na recadre yo penda nga za bejetin toza mikolo mutu na mutu asa musana s'il vous plaît lelo ata to comme ça on va fali na ba faire bino ba fani bo comme ça fali na faire bino bo binat ata bandeko na bino na est ba bina lokola bino nga combien de fois na pesi bino ba remarque na pesi fali ba remarque comment que fallait abeta concert à munene bongo à côté les même batu une minute de silence parce que pour la bandeko na biso ba ku fala est mais asali yango te Bolobé qui a pesi même pas au revoir mais fallait pour pas tant ici à remercier batu mais à détailler toloba te place à ma bête to koloba ya malamu to koloba fallait pour passer la berre faire gola à la berre to koloba yango to banga nani oh faire ne il faut changer batu ba za la pembe na yo tout le monde au baza côté na yo baza ba warrior révolté bango tout baza ba warrior révolté au kito mata ferre bazo manipuler yo baza ko utiliser yo muto aza pembe na yo oya kolobelo na ndenga solo azati lite ya kanda zolo baloba auta wapi tolo bakaloba kaka tozi même ba Virginie Manganga ba uta wapi solo pembe eza na sens te toyeba nini tosala nani tosala te donc moi koda lobangu te beleza te nani akoteli fali pupa na ndaku fali pupa azobeta concert bakoti bake koyiba basabote ndaku ya fali pupa banani bakoti tozoyoka banungunungu misusu bakombata misusu Kofi Mtatini bokotika kokota Kofi na babetizi wana ko bandeko na ngai so toluka ba vite luka ba vindenge mususu totika kokota Kofi na babetizi wana pour la information na ebisa bino vrai
Kofi Olomide aza ilaka kitata mais Kofi Olomide foi babana nyonso abota azana mwana moko akolingaka makasi te lokola Fali. Même Fali moka yebi ke Kofi Olomide lingaka yi même ba bubu liondela na ba Izedola na so ba Izebola bazo luka ba kota bitumba oyo ya tatana mwana oyo kutu Fali atikala koyeba bango te. On se le dise po bubu la yebana c'est Kofi Olomide. Pour Bouboul Bataïka, c'est Kofi Olomide. Bouboul pour Baye Banana Fali pour passer Kofi Olomide. Tobo yangote et zapenda pour Bouboul Lyon de la Ndem Taye Biango. Là je salue Babi DJ le petit na Maeva toujours nazo rappeler dans une émission. Vous comprenez? Donc ça ba réalité misusu moi to lo baka ngo ezalati. Pour via ba makambu ndenge zo kendele batu bo kendela mabe. Eza lokola mwana moko boye papa botie abongi na vie akomi ko insulter tata na ye. Confiance à papa kotika la papa. Bo kitabo mata. Confiance à papa akotika la ka kozala kaka papa. Mais bon, il y a la babiloko moko boye te que net mo sala ba séparation net Kofi a fait ceci cela Kofi boye non. Kofi a continue na ba criminel ba ya ko yiba na ndako Fali Poupa. Là tant Fali Poupa na scène bango ba koti ba yibi montre 50 000 euros. Pourquoi bango ba ponika ka montre wana to éviter. Ce qui pèse un montage to vérifier. Ce qui pèse ya solo to yeba. Pour et cause appelle cinéma moko pe bo créer na binoka. Pour baiser battre malikolo ya buzz mais to landela yango kaka pas paroles na sepela no fort na mona jamais place au finger mais to contrôler ba langage to za ba congolais to lingana bande ko nganga na epsaka bino chaque fois na ba émission na salaka ce qui to za ba congolais to lingani te boye ba ke mboko peke bongaka te. Yango zo mona ke mindele bazo comprendre baza ko utiliser ka biso po ba yebi ke congolais akobom azana facilité akoboma muninga na congolais. Pourquoi ba ko basala ka bongo po ba yebi ke biso na biso ba congolais to lingani te. Place mundela sakana na biso yangwana po congolais aboma muninga na congolais. Po congolais azana keto moko ya mabe. Congolais azana ki mutema mabe moko eza héritage oyo na yebite Mobutu mutatikela biso to nzambe nda tchakati la biso. Tolingana peuple congolais. Total no banguna oba ya ko bundisa biso. Mboka o ata tolobi ke tozui Jésus moko président de la République to mamiki wana. Même Jésus ko benga tata nzamba lo ba telefona zonga mboko otininga na okokate. Na okokate po niveau bazana ki mutema mabe na ko supporter bangote. Na ko supporter bangote. Mais pourquoi pas biso na biso to ko lingana? Tozala batuko. Comment que tu as un niveau qui m'a mabe? Qui m'a mabe na bino on comme ya kindoki. Pe comme ya sorcellerie. Ba tu dois vivre dans ignorance tonine. Congolais to lingana. Net to lingana te yebango pe ba voisin ba za na facilité ya koboma bande ko na biso na est. Moi fi muto muke Kagame aza eloko lokwa soki na ko benga so kombo nini moi fi Kagame wana est-ce que Kagame mboka na muke est-ce que bino boye bien ngote ke Rwanda wana eza parti ndambu ya RDC mboka ni zalaka RDC mais batebele boye bien ngote moi fi mboka na muke ko sakana na mboka na biso te bino boka se ke Kagame pena ko kota na mboka okapo abundisa biso sans que azala na bapion o bazaka na kata mboka o kati mboko banani ba otekon ba étranger non karabiso mo ba congolais karabiso mo ba congolais to oteka mboka oyo comment que mupaya yebi ke place cuivre vandaka place colbert vandaka place richesse na biso vandaka mupaya uti mboka koti kaka na mboka na bino ai ba place ba richesse na bino vandaka non mupaya pa yeba place ba bien evandi na ndaku c'est que moi na moko ya ndaku mtalakisi place papa bombaka ba bien c'est que papa mutu moka lakisi place papa bombaka bloka bien yango zo mona ke ba miyebi bazo continuer ka ko yibaka pona ba distraction na biso ba congolais mwana mwasa zo kende na ba azo mela de kazi ya masangala ngwete ozo luka libala. Siko masango yo meli na bar wana combien de bouteilles combien de kazi yo meli ya mbonga masanga libala na yo
Après tant qu'on ça 45 ans comme le baquet. Si je savais to lingana ko bande ko nangai to kima distraction yango na baike mboko na faut na eloko de base ezana éducation ce que éducation vandi trop comprendre réalité ya mboko yo et que bonga et tant que éducation na ne vandité c'est que nyo soit pourri c'est que nyo soit pourri et aussi mbakate zo reprendre. Merci, j'espère que ngana suki na ngawana na fingi mutute na eka koloba o sengele fena loba. Donc merci na yo mon boss balobi mama Sarah Kabunde la Cléopâtre. Moi ça les kingo na mwindo moi ça les kingo na musielo. Balobi to partager to liker et to ça nga bien. Bo partager bo liker que ça nga vraiment bien. En tout cas, Nzambe asunga to continuer sous s'abonner na omona que tout ça s'abonner to partager et to ça nga bien. Pourquoi pas Mama Pépé de Paris, hein? Moi, Orange Man peut ça la bien, Mama Pépé. Mama Pépé, Orange Man est allé. J'espère qu'il y a ces jours, on a eu un kin. Ton solo, la ça la bien. Grande sœur propre Ninel Okemba, je te salue aussi. Bah, gros coucou, na bah, vrai à faux. Né, un gagnant sur TikTok. Il y a TikTok. Bah, tu vas l'andanga trop live na TikTok. Bon, l'andanga sur na Congo Winner Télévision. Et que ça la bien, votre humble serviteur Adida Lumumba. Autrement dit, l'homme à la taille S. Balobi, cerveau monteur, il y a Congo Winner Télévision. Moi, je vais analyse bien. Bah, image est bien, bah, qualité est bien. Toujours na Congo Winner Télévision. Nzamba Bomba Bino, on a la minute au le prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.